Bonjour la famille Belinda Benz TV et bienvenue dans la cuisine de Mermo. Bande konanga lelo tokolia pondu batia chou na malangwa na mongosu. La cuisine de Mermo lelo toko expliquer yango na lingala bandeko. Pondu na biso yango yo. Naza na 1 kilo ya pondu. Ba pondu oyo ya milai ya 500 grammes. Eza ba pondu ya 1 kilo ya 200 grammes te, mais ya 500 grammes oyo ezalaka mwa etondisaka sachet wana. Naza nango mibale esalinga 1 kilo, natie na 300 grammes ya chou. Na mixe chou na biso, nasaleli ba légumes surgelés. Natie poireau 700 grammes, natie lisusu poivron 700 grammes, natie matungulu 300 grammes, natie courgette 500 grammes, nabakisi 50 grammes ya ail, donc natie kaka comment ail voit 50 grammes, voilà tokendeka bongo. Pondu na biso yango yo etondi na nzongo bandeko nanga, pondu evimbi vraiment, toyebi ke chou evimbi saka mwa pondu et puis etiaka pe pondu sukali. Alors, nabakisi cuillère moko ya soupe ya mungwa, sel naturel, ba gros sel, tokoyi kozwa yango partout, bandeko nanga, mungwa etiaka biloko na biso saveur ya kitoko. Lokola nzungu nanga etondi, à côté nasangisi nazwi malangwa na biso na longolika mutu, malangwa ya mobimba yango yo, na sukoli yango bien na longolika mutu, natie aubergine oyo ya Afrique solo ya ba oyo ya pembe, natie yango ya minene 5 na kati, nazwi pe ba aubergine ya Europe mibale na kati yango, naza pe na mongusu poisson fumé ya moyen, ya munene makasi te mais ya moyen, na sukoli yango bien. Na sangisi yango nyonso, na kotia pe lisusu cuillère moko ya mungwa na 2 verres ya mai. Voilà, ndenge tozomona na tie mungwa na tie verre ya mai. Na otika ngo sikoyo etoka. À côté, pondu na biso pe pembeni ezotoka. Pourquoi na sali banzungu mibale bandeko nanga? Bo comprendre que nzungu oya pondu etondi. Donc banzungu ya monene ya suka naza nango ka mesure oyo. Alors pondu na biso etoka bien, ezala étouffé te na sali yango 2 parties. Mais ceux qui oza na nzungu ya monene makasi, vraiment okuki kotia sikoyo biloko nyonso eza ya côté ba poisson, otia yango mbala moko nyonso pe otiki yango etoka. Après toromona suite ya recette na biso. Poisson na biso etoki na longoli mikwa, pondu pe tomoni mai ekiti. Na tokisi yango pendant 30 minutes. Mai ekiti, siko nde na koki kozwa mbisi ya kokauka na malangwa na ba aubergine, na kobwaka mai te na mai wana jus wana oyo ebimisaki, na kotia yango nyonso na mélanger yango na pondu na biso bandeko nanga. Yango tomoni nazo mélanger yango sikoyo na pondu na biso et tomoni nzungu etondi lisusu la famille. Voilà technique ya ba maman ya basi na cuisine mayele ezalaka kaka savoir faire. Sikoyo na tie poisson mais toko balusa yango te bandeko po espace ezate na otika yango mai ekita lisusu. Aprende avant na tia mafuta toko yeba na ko balusa ba poisson na biso na ba aubergine esangana partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin la famille. En tout cas pondu oyo ebimaki vraiment kitoko. Toyebi ke façon ya kolamba ba pondu eza tellement ebele, mais toliaki pondu oyo en tout cas to sepelaki. Mekana kolamba boende konanga oko sepela vraiment. Tomoni poisson na biso na pondu esangani maekiti, à côté naza na mafuta mbila et puis na huile de tournesol. Na sangisi mafuta mbila na huile de tournesol, na tie litungulu moko et puis na bakisi quelques poivrons. Na saleli ba produits surgelés pour na ko éviter ko sukola ba poireau, ba poivron, tout ça. Na sombi langa ba produits surgelés, ba poiron na ba poivron nyonso ezalaki surgelé. Donc na mixé yango kaka et voilà, wana to bakisi na feuille de laurier pour elongola solo ya mafuta.
lokola pondu na biso esebeli la famille tokoki kotia lisusu mafuta ya mobesu te yango na kalingi mafuta nanga ezwa saveur ya ba oignon na poivron na feuille de laurier na otika vraiment mafuta elongwa solo après to bakisa ngo na pondu sikoyo na mekaki mungwa na moni ke faleki na bakisa mwa mungwa muke na bakisi lisusu mungwa te na tie bouillon ya jimbo tozo mwana malamu la famille pondu eza vraiment lisusu na maite donc pondu oyo tokoki kolia ngo boye eza vraiment kitoko sa même ko bakisa mafuta oyo na ngina bakisa tokoki kolia ka ndenge toki bongo bao balingaka huile te olia pondu oyo kitoko vraiment makasi mais biso lokola toko bakisa huile yango tomoni huile na biso ebeli vraiment siko nakoki kotia ngo na pondu nanga voilà na sopi nyonso après na oyeba na ko mélanger bandeko na ko balusa siko mafuta ekota vraiment tina se ya nzongo et pondu na biso ezika te nazo balula yango très bien ndeka tozo mona ba mama na tie mwa pilipili epesa mwa solo na balusi yango bien et pondu na biso en tout cas ebeli presque na kozongisa yango na moto po kaka huile esangana na pondu mais lokola tomoni mai eza vraiment lisusu mingi te pondu ebongaka na mwa soupe muke donc na kotia yango verre moko ya mai ezo dépendre na yo ndeko nanga okoki kotia 1 verre d'eau ou bien 2 verres d'eau kaka ndenge yo okolinga pondu na wezala nga natiaki verre moko ya mai voilà et natiki yango sikoyo etoka pour quelques minutes seulement voilà la famille. N'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui n'ont s'abonné, au s'abonner à la chaîne Nabiso Belinda Benz TV. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ndenge otali vidéo o tina soka. Naebi ke oyebi kolamba ndeko nanga mais kana kolamba boye en tout cas o sepela o lia kitoko. Voilà la famille. Pondu na biso ekomi presque na suka. Tomoni moi mai muke eza na mwa soupe donc totika ngo lisusu eumela vraiment na moto te po pondu esali plus d'une heure ndenge tolambi yango alors nazo kanga sikoyo moto nanga pondu na biso ebeli tokoki kolia yango na banane plantain ndenge nga na kalinga banane plantain tokoki kolia yango na kwanga na semoule na fufu na mapa en tout cas na nyonso tokoki ko sepela pona kolia pondu oyo même na loso bolia pondu kitoko. Merci beaucoup la famille. Nzamba pambola bino et tokutani mbala sima pona ba recette mosusu. Bye bye.